Non, mon oncle a problème au Zanate. Mais ça, le roi, l'homme idée d'Azana, son a bengi, l'homme idée, ton a zine a bengi, Kofi, est-ce que l'on lié? Et ça, la légende. Kofi ne m'a banda qui ont tout comme ça. Tous à batou. L'erreur est humaine. Peut-être la bête qui est bakou na prononciation. Peut-être ça qu'on peut exprès. Mais on comprend que non, ah, et zangaï, mais à bengi de combola, ma bête. Non, c'est le cas. Pourquoi? Pose un cas exemple, mon appétit. So ba bengi, iwenge, to bazi iwenge, ba bengi Yannick. Et ça va, mon tout morot. Et ça, le roi so babi, Kitambo, Soraya, est-ce que zangate? Et ça, kanga. Ndeti yo mutozo sa abzo banamba live mita yo moko na place wana soki ezalaki yo mobali na oto mwasi na oto mwana omombo babali après 5 jours akufi se sentir ndeni botika biloba loba so moni ozangi loko sala mieux faut si ça ta méga na kotala ba imungu na TikTok osekolali ngamba natan o yebi mutu na makolo te bino yebi shoko natan zana ya reperdre Frida 5 jours ya mariage toza abatu et d'ailleurs libala piloli abimisi mbongo balata na lopete ezaki yaka to vanda te ale mouton boko tini anda ku 5 jours akufi mais toza abatu balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous attendons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Action. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda Nakati Nakibonzambe. Vous savez bien, cette émission, Jeep à vérité, alors le Kouta Koutou Bossana pour vérité, la vérité, ici à Kinshasa, mesdames et messieurs. Tu es à Poto Mekampe, Kosola sur Bactualité, Neboebi, chaîne à Bino Dara, chaîne à Bactualité, tu as un rapport à Bino Congolais, Congolaise, au Bazalara partout, dans le monde entier, tu as sur Bactualité. Mesdames et messieurs, les autres Kosola Mambele, écoutez, Nabiso Maliboso, s'abonner, aimer, partager, Nengezala Rusala Biso, Malamu Mingi, Nambi pour Nabino, l'artiste et comédienne, au Babengi Nakumba Magali, hein? Soraya, avec Soraya, on va essayer un peu de parler sur l'actualité. Ezali Kouleka, naturel avec Soraya. Donc, Tourbé Tamasolo, vraiment belle. Soraya, bonjour et bienvenue. Bonjour. Santé, ça va? Oui, ça va, je vais bien. Ok, bien, on reste à Kin France Télévision. Tu es belle, on a minute, monde entier, moi, salut à tout le monde, de partout vous nous suivez. Sinon, en beau théâtre, et abonnez-vous encore massivement dans notre chaîne Kin France et ça abisso bien. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous sommes à Kinshasa, jour après jour, ça va Makambu. Makambu, ce qui est le kilo bilikamu relaté. Donc, toujours Makambu, mais un peu que sur là-bas, chrétien, il y a les lots. Est-ce que vous avez fierté à grand prêtre Nzambe? Topé ba chrétien les lots, bazo bébi sa combo et à grand prêtre Nzambe. Si j'aime ce bon, réaction ce que je peux dire, la plupart des chrétiens les lots. Bah comme il est trop charnel, hein, trop moussouni. Pourquoi? Parce que c'est un peu si ce n'est Nathalie, bah papa allait mon lot tourner bah servant d'ambé, Nathalie bah vient un bisou là bah kenda, on sentir que bah différence membre zalaki. Ce qu'on a besoin comprendre t'es bah chrétien bisou les lots comme bah guerre entre bah des bah le bah musicien profane, bah musicien gospel. En fait, non bon là ni. Parce que bisoni surtout ça bandeko et ça la passion ya muntu nde tindi ya ça les locaux et moro à monde qu'on se sentir à l'aise nango non c'est simple mais quand peut on a peu moi ba guerre ça tout le monde qui maman guerre dana José Nzi tapé c'est mon te wana ce que ça bzoba ngala be ngala bzoba parce que
Et puis non, peut non merci à papa José parce qu'elle a une maturité naïe. Merci papa José. T'es papa José, là je vous dis merci. Que maman garde après $100. À la qui si dans $100 on est wana. Bana papa José ba bima internet ba ebisa ke ba pesa e ba msumi ko ba lobaki ba rubaki ça. Pourquoi boyaki? Tout petit car au sala ba mama o ko reflecter ba image ya bien té, c'est pas bien. Quand tu es chrétien, concentré na oyoza nango, c'est concentré na musana, c'est concentré na vie chrétienne na yo. Ti comme maman le roi ba tunyo so non ba ebinzambe té na vie. C'est pas bien. Mais le lopé moi Koffi Olomide na maman leur mbongo ils a keba fort après comment on a prophète moka prophétisa qui pour na maman leur mbongo que santé dans les malamuté parfois ceux qui a kebité nzamba robenga e mais tout le monde dit sur maman leur mbongo na Koffi Olomide et comme keba parti que Koffi Olomide na passage à la télévision a benga qui comme maman leur mbongo bien té maman leur paye albaka yibibe profiter na émission blomo bon komi bongo benda bika te botika bagarre d'esprit en mot bagarre d'esprit inutile et ça le roi nga so mutazu non nga abenga on a prénom tazu prénom benga non nga et ça nga mutu mo échanger nga elo rotin c'est pareil que vous so na bengi Yannick Wenge to na bengi Wenge Yannick est-ce que ça yote siko ça nga garde d'esprit pour ani non mon écoute ta problème mo ça na te mais ça le roi Olomide ndazana so na bengi Olomide to na zina bengi Koffi est-ce que longo lié et ça la légende faut ta Koffi ne mtabanda ki on ko tout comme ça là toza batu l'erreur est humaine peut-être bête qui li baku na prononciation peut-être ça qu'on peut exprès mais on comprend que non ezangai mais abengi nde kombola nga mabe yo za ki mama leur mbongo kaction na non silka pourquoi pose un exemple mon apesia so babengi Wenge to bazi Wenge ba bengi Yannick ezara mutu morot ezara le roi so babi Kitambo Soraya est-ce que zangate ezakanga so bo créer un problème pourquoi c'est important maman leur mo fa bo mamoto mais fa bo mamoto aza icône na biso munene la musique gospel a kosa ba biloko wana te baza bato babando sala nzambe kala ba mère na biso za penda so ki penda ba yewana ya ozapa ngote. C'est comme ça, bon, pourquoi? Faut que ça n'en soit comme pas atika tumbola tope yenda chance. Le jeune quadra atika na le rom taboyo benga kombo na etika. Et silit. Siko to ebita faire ni baza on ba mbale on ce que comme ramna ba on a spiritualité. Pensez qu'on peut ça ba mi ba les années. Ce que je peux dire à maman Laure, à se calmer. Aza icône nene musique gospel. Mamnyo se za mambolanda te bi mama mikende si ça va valeur abat et surtout que eux ont internet pe biso ba congolais bi loba lobeleka mingi mama beta kara mamnyo se za mambolanda te eza lora so longo kalambai so bengi kalambai est-ce que longo kalambai eza ra ye no siko pourquoi bo miko tsanga ça va débat mo inutile. Donc comme kalambai wana comme tout le ba chrétien na ma to mona concert kalambai lelo ba to belé ba zo subir conséquences na on va qui fait sigoler ça la mais ça la mité fallait pour faka beta na stade de martyrs vu que ba kufa na concert il y a mai kalambai comme tout le ba chrétien est au mona rapé makamudi ba kufa ka réaction za rani to mona bon to pe ozaki na relaxation pas kufa na concert. Explose célébration premièrement to pesi on mais merci parce que les cas est bien boye bara et là union soza spirituelle au banzambe basangani po basala diable est pas à la toujours au rendez-vous donc baluka ki ba humilier pasteur ba dénigrer ne ba linga ki basala mais concert ici sans impact pourquoi ba kufa te concert na biso les gars kitoko les gars est bien 30 morts. Si on a un concert, il a fallu avant Bolobani. Il a fallu 9 ou 30. Si quoi, Batoubaye qui peut pas commisser Nzambe débordement et l'équipe. C'est pas Nzambe maman. Il y a pour la solution beaucoup kufa comme hôpital. Te Batoubaye les gars to beaucoup un stade parce que il déborde qui. Parce que au monde a peuple de Dieu bazaki na soif ya commisser Nzambe. Faut pas kufa. Bon, et là accident et salamaki, to souhaiter qu'il y ait 30 personnes. To pesika Nzambe 30 personnes accident. To pesi Nzambe merci. Yemo mutalinga oui logo si mama kalamba gaz. Te na circonstance nyonso biso ba krete to kumisa Nzambe. Nzambe mo rabile pourquoi à permettre le roi ne salema.
Moi, j'ai diplôme d'état naïe. Bien que fêter en haut et pas Nasa de Marty, à couper. Yango skolo toloba nzamba zora le kumpona nyonso. Yé mo za mettre temps en circonstance ayebi pourquoi a permettre qui que loko bongo koma. Biso tozan eloko lobati. Famille ba olela tisiko na msuno ba kundi ba ngote, biso baza na hôpital na habité. Mes condoléances à ma famille nyonso ba perdre qui bat na bango le 27. Nzamba pe Sabino makasi. Pour ça, bazan à charge nango bazali ou bazo zo soin ya maman mbwana bazo landela et tout. C'est que papa m'a dit bo alobaki ye moko en fait à landela et tout to tara suite nini goya. OK, voilà mesdames et messieurs, comprenez vraiment balobi place eza moko ya rotinda biloko. Tindi biloko lelo ekomi lelo na kati ya Noëlla NG Business Solution comme na raza Piccadilly na Yoville wana hein na Yoville na raza Johannesburg et comme na Piccadilly donc so côté en face à ATM donc wana ko tika bilo na otindi lelo lobe comme na Kinshasa tout ka boye belé boya ko tinda biloko agence bureau asike fongami na kati ya Piccadilly na Yoville en face à ATM ya FNB wana soko yo tiki biloko na yo lelo pour na Kinshasa et comme ngamo na za awa ba témoignage za ebele o wapi oyo batu batinda ki biloko na bango pe komi na sécurité nyonso toujours na kati émission na biso to kosola par rapport à l'actualité ko lekana mboka to biso na biso bino na Kinshasa awa pour na koluka bino information ko so na ba imboka to ba makambu ezali ko lekana mboka kokoma na mbala moko l'artiste moko na bino ba artiste comédien abalaki après une semaine moi sinaye atiki biso kufaki eloko ana et sopi fort webi Mes condoléances na président Dollar Star et puis na famille à maman Frida. Je sais qu'ils ont vraiment pas si après 5 jours il y a mariage qu'on perdre moi c'est la facilité. Il a vraiment facilité mais bino bato bozolo n'importe quoi pour na dollar. Botika. Nous sommes tellement un choc insupportable. Et vous êtes là, vous avez la caméra, nous dans la live, vous avez une information précise. Ça fait mal. C'est comme si vous avez live, vous avez na place où on a ce que ça yo. Mobali na auto moi si na auto moi normalement bo. Babali après 5 jours à Koufio se sentir ndeni. Botika biloba loba. So moni ozangi loko sala mieux faut si ça ta méga na rotala ba imu na TikTok au sekolali. C'est pas bien. Babi eza yemda leye pe kuta na mincho pour venir kuta kimi soki wapi azo ba téléphone. Siko viens Yannick no bi bato ba lo ba ki do la lié. C'est que tant de la côté de loge bazaki ensemble. Bozalaki na dola. Si ya bande ko signer part que ceux qui na bali mo sinanga après 5 jours na boma c'est que bino bozaki ba témoin. Botika rolo ba makambu moko boye oyo bozana ba preuve tangible te. Que Fabregas pa yebe mama. Yanini batika mai bako tsama yeso na buzo ba boypani. Mutu na pasi bino boko koti nga za buzo ba mo boye ba fitiger mo boye initi. Jour bima erobima pe yebante. Ben, je sais que bientôt, le programme est payant parce que après parquet, parce que Bazang n'a parquet, Basamba qui est gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Je sais qu'après parquet, bah, famille va vendre déjà calamité, tout ça déjà date à sortie et tout. Denis Maramboli. Pour ça que bah, nini yango et boma qui moi sert de la. Nayoka que maman a celle qui crise parce que les deux jumeaux de ma maman qui Ephraim n'a menacé à passer on a pu mon beauté parce que bon de bazo qui va témoin événement si ton mère a kati mutema ti ba obundana comme même la moto ba kene na hôpital et tout donc ils a qui crise mort à celle qui bah ntamba zora lokum pesa ba tiktokers na ba live ba matalana pesa ba conseil par rapport à ndenge ba zudi kambo komele muninga akufeli mwasi après mariage abimisi mbo na ye tout monde batba roleka ko sala ngo ba live ko finga ko critiquer bato ba zali ko se retrouver na makambo wana ko pesa ba conseil nini take baza batu lokola yo elor no loba bolinga te passe ba ninga ezare sengo na bino hein passe à mutu ko linga te sengo no pardon je parlais quoi je disais okay. Merci. Conseil moi on peut ça bino bato matalana. So bozangi loko loba bozangi loko sala. Bokanga ba connexion na bino bolala. Ça fait mal.
moto akufeli mwasi 5 jours ka ya mariage siko bino bolingani abeta maboko azala leza sepela to ndenge nini live caméra na bino na live bozo fongola bokoki osala ta live moko te nakobenga ngo ata nini comment je peux dire live moko te ofongola ta bible osala ta opesa biso ata mwa fortification moko boye na baverset biblique oleko olobela makambo ya Nathan oyebi mutu na makolo te bino boyebi choc oyo Nathan aza nango ya koperdre free de 5 jours ya mariage tozala bato ezali libala pilo li abimisi mbongo balata na elopete ezaki yaka to vanda te ale muto on bokotini na ndako 5 jours akufi mais tozala bato batoki pe maman Kalunga ndi ba porter plainte par rapport ya maman par rapport à liwa oyo na ba dire na ya na ba dire ne pas azaki pe marraine siko ba porter plainte poani maman bezolo ba mebele siko boze ka mtonga kufa po siko to mtonga zanki amfi maman kambo nyose bimete poani olo mtuka so mtakufi maman mebele au biso ba congolais en tout cas vie unique et culture na biso bang to kota lola oui la majorité c'est tout ça 1000 congolais sous 50 quand des ba kota lola les restes bon 950 lui vélo OK bah oui c'est tout ça 1000 pendant 50 ba koti lola les restes na nyoso ba kili fait pour balza la vie matala na obisco eloko comme ça ba matalaniste na nebiso ba décortiquer vie mutondira yebie akobetelo pena lisolo comme ça vanda na après ça pena lengi sentiment ko omoni ye siko bo porter na tout na bino siko bo porter man Kalunga plainte poani c'est que tant dola que non signé pe ka bo moi signé dans 5 jours ba kenela ma joli Kalunga tout ka babisala sala toza na choc mais bo ba sera choc likola choc bo ba ça choc likola choc bo traiter maram dans l'amiable bien sûr ils ont mort d'homme ba msusu ba lo ba do la beta ket ba moni kuna est-ce que bino bo sali autopsie o ela kisi ke kingo afri de bukana ki lo boko na eza ki ya bukana o ba balusa ki boy Boko mona posa za congolais c'est si là ngai so qui conseille na watu bata biso na congolais moko ota la biso na minute oyo parce que ça affaire ya ba congolais moko ta biso siko conseil européen ça par rapport à Marambo en fait conseil na ko lo baké bo traiter Maram dans l'amiable bien sûr ils ont mort d'homme ko bungisa mutu et la facilité parce que apparemment to linga ke mona e abota eti comme na kimkolo bonga kufa et ça la passe mais bo traiter Maram dans l'amiable. Voilà, message pour tout kabona, tout le monde qui a souka message des années. Ba tout ba retenir ni na passage dans la rata émission yo, dit pas vérité ou ba diaspora belé ba ota la biso la minute. Premièrement, je vous dis merci. Nando Yaminga la plateau na yo. Et ça n'est vraiment bien. Et bah congolais to met la glace to kitamite ma pardon. Tout ce qu'on ba n'importe quoi là ba faire ou état libi sauter. À faire oyebi mutu na mankoloté, kocham non côté parce que oyebi est l'autre côté. Donc kangam noko. Et je dis merci à tous les téléspectateurs, il y a Kin France. Tolinga bino mingi sans bino toza la te voilà non pas ça va nai bon na batunyo so boyebinga sera la suprême je vous aime beaucoup bambo tebele so mon qui a le belo mo et à les au CP na oté je suis désolé mais eza analyse ya nyonso donc parce que bakolisa ma bête est-ce que ma beza il faut toloba. Je vous aime beaucoup. Bambo tenabino tout, bana poto, bana kin, partout dans le monde entier. Je vous aime beaucoup. Ma famille, partout. Peut ça le numéro de téléphone, tout le monde Robin, moi conseil, moi les sous. Mon numéro c'est privé. Puis surtout mon bang, oh la WhatsApp, tu vois, ya boyo ba levinga ba kinapenga. Voilà. Nous avons peur. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Jeep et la vérité. Si vous avez un poste à la remarque, to conseil, Boébisi Vieux Yannick, il est bien disposé à commission directement par l'angas sans problème. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Jeep à vérité. C'était pour moi un grand plaisir. Il y a Mapona Bino, Moko, il y a artiste, il y a Mokanabiso Soraya. Soraya. Awa, Nakati à Kinshasa, mesdames et messieurs, merci de la confiance, peu fidélité au Boussala Rabiso. Vous avez tellement belé, Kota Labiso, Mbala Liboso Tala, que vous savez s'abonner.
balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba mingi musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission problème Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam